yebisa yo peuple congolais tozala bato ya kondima tobanga te nzambe oyo alaka mboka oyo aloba mboka oyo ezali mboka ya bénédiction mabele ya Congo eza mabele to na bomengo eza mboka nzambe ati bien aimé peuple congolais seke nayebaka te so bokomprendaka nzambe apesaka moto eloko mabe te nzambe soki apesa moto eloko apesa moto eloko mabe te nzambe ayebaki tina bien aimé peuple kobotika ta nzambe asala makambo na ta na ye nzambe azalaki zoba te ndenge atonisa bomengo na mboka Congo ayebaki tina po ete peuple congolais fo asepela azala moto esengo mais comme ezalaki diable tala nzambe akopesa lipamboli mais diable aye na ndenge na ye kochange makambo na ndenge na ye yango omoni nzambe ndenge atonisa bomengo na Congo biso peuple Congo tobanda kose retrouve na bozwi na biso te parce que diable atindi bato ya lokuta bato ya mabe bapanza badetruire mboka Congo po ete biso tose retrouve tofingaka mboka o tala lelo nde tofingaka Congo makambo nyonso mabe ekomaka na Congo mais nzambe asala yango bongo te nzambe asalaki talatala monde lelo nzambe alobi na maloba abengaki Abraham alobi Abraham kende na mboka nga na kotina yo nakomiso tata bekolo nakomiso bénédiction mutu akopambola mpe nga na kopambola ye oyo akomodiri onga mpe na komodiri ye yango bomoni lelo nzambe azoloba na Congo peuple congolais boyoka makambo nazoloba naza mosala lokuta te makambo nyonso nazoloba soki bondimi yango peuple congolais bokorapele bango bazotala na bainternet makambo nga nazoloba eza lokuta te eza bablaki te eza makambo nzambe azoloba ngo azoyebisa bino peuple congolais boyoka nga ekomi ngonga nzambe asali na mboka Congo ekomi ngonga nzambe azozongisa esengo na mitema bakongolais ekomi ngonga nzambe azovisite bakongolais tolelaki mingi bakongolais baleli mingi basufri mingi bien aimé de le Seigneur souffrance oyo bozomona makambo ya sika eza te makambo ya kala kaka tokutaka eza makambo ya sika ezalaka su te oyo nyonso eza makambo ya kala esi eleka makomi ya nzambe ezali koloba toza lokola banzete ntango mopepe ezoya elongolaka banzete na makasa génération mosusu ekoleka génération mosusu ekoleka génération mosusu ekoya génération mosusu ekoleka génération mosusu ekoya yaya na sa mokilo tozaka bongo tokoleka bamosusu bazoya génération jamai liloba nzambe ekosila te liloba nzambe eza neti bomengo kongo ekotikala kosila te ezali bénédiction nzambe aloba na Abraham na okomiso source ya bénédiction bien aimé peuple congolais lelo nga frère oyo nazoyebisa bino bobanga eloko te ekomi moma nzambe azozongisa esengo na kati ya mitema na bino place nyonso bopedraki kondima bowana koloba eske mboka na biso ekobonga mboka Congo ezobonga mboka Congo ezobonga makambo ezosimba nzambe abatela chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nzambe aprotege yo nzambe azala na yo bisika epai nyonso kotambola nzambe abatela yo mama Denis Nyakero pesa papa conseil merci na ozopesa baconseil po ete asala mosala malamu na mboka Congo bobanga eloko te nzambe azoprotege bino naza na kondima na nzambe onga nasambelaka nzambe abatela peuple congolais nyonso bozolala nga ekomi moment visitation nzambe azosala bikamo na mboka Congo kolela ezosila nzambe azokausa bamboka nyonso banyokola Congo bokanga date nazoloba maintenant azokota na baprophétie
makamu na oloba bokanga badata lelo nzambe azokausa bamboka nyonso baboma banyokola Kongo batoto baboma bapeyo baboma Kongo banyokola Kongo nzambe azokausa bango biso moko tozobloke tozokanga source na biso nyonso oyo bana kobima libanda mboka biso tozokanga ngo nzambe akausa bango bazokauka if bayeba valeur mboka oyo bayeba valeur mabele ya Kongo bayeba valeur mboka oke mboka oyo sa mboka oyo bango bavivre te sa Kongo bakovivre te bazonyokola Kongo pour rien lelo peuple Kongola fongoli misu peuple Kongola komi ini bakolonga sute nzambe akausa bango na kombo na Yesu nasengi force nzambe likola wazalendo bobunda bitumba bolonga ngo bokanga tous les territoires bo récupérer na kombo na Yesu bo récupérer ba prophète ba territoire nyonso bakanga ba botola nzamba lola pesa wazalendo makasi pesa FARDC pesa bango makasi babunda bitumba balonga ngo na kombo na Yesu FARDC bino bozolanda nga bobangeloko te bozobunda bitumba bosi bolongi wazalendo nzamba lola batela bino protéger bino miso na bino efungwama ata bazoya na monda molili balonga bino te bakuta na nzambe na kombo na Yesu grâce à nzambe za likolo ya FARDC grâce à nzambe za likolo ya RDC mobimba bagouverneur bosala musala malamu ville Kinshasa éclairée baministre bosala musala malamu nzambe abatela baministre oyo baza na volonté ya kosunga peuple ministre justice Costa Mutamba nalobaka kobanga te bakolukola mabe baolonga o te balukola mabe bakokoka o te bastratégie na bango mabe bakokoka yo te yo nzambe azoprotege bato balingi mboka oyo mpo basala mosala malamu boboyaka baenvelope na bango baya kopesa bino baenvelope wana bazopesa bino ngo mpo bakanga bino basinga na kingo pamba mpo bokoka kokanga bango te mpo kobloke bango te soki bazwa na baenvelope na bango boboya yango merci ministre ya justice Costa Mutamba sa musala malamu na mboka oyo nzambe abatela yo nzambe atata na nga beni Israel aprotéger bino boyeme émission oyo bopartage yango mokili mobimba nzambe asunga bino peuple congolais bozala kondima vie ezokoma kitoko nzambe azozongisa esengo na mitema bapeuple congolais baoyo baza libanda mboka bosepela boya na mboka na bino banguna baota Congo na fenêtre yango oyo ifu basambwa ifu bonyokama mpe nde bonyokoli mboka oyo ifu bonyokama bokosufrir nzambe azokausa bino biloko babinere bana koyiba na mabele oyo babloke yango bokokoka lisu te esili ifu bokota na porte boya kosenga bolimisi mabe bosali na mboka bosenga bolimisi soki bofandi bosali kibo monene na bino etali bino nzambe abatela bino na kombo Yesu tokutane bamisio ezo ya liboso boyemeka emission bolinga ngo na kombo na Yesu amen.